Mokili o, mokili makambo, mokili o, mokili somo, mokili oyo, mokili kobanga la famille. Na yoki na nga nzoto malili. Kande na yebisaka bino, soki makambo eza ya kosala nzoto malili, botika makambo wana esala nzoto malili, moyen to sala pe autrement ezate. Po dossier wana ezosala nzoto malili. Nalalaki na nga navandaki na nga kande navandaka ba jour nyonso. Bandeko na nga makambo ekokota. Nayebisaka bino mama Etoiline soki makambo ekoti nakoboya na nga te. Nakoboya te. Mama Léa Ndaya pleura. Pourquoi mama Léa Ndaya pleura? Aleli pona nini la famille. Makambo awa ezali. Soki nalobi lelo ke no makambo amike. Bogoya koloba ke no mama Etoiline yo pe olekisaka. Makambo eza ya minene la famille. Makambo ya pasi pe mawa. Il faut to lobaka nga na yebisaka bino toujours nga nazalaka mutu te ke non makambo soki ezosala pasi pe mawa nga na ya kosala sambla comme si makambo ezosala pasi pe mawa te soki makambo eza ya pasi pe mawa eza vraiment important na ye nalobi ke non makambo oyo ezosala pasi pe mawa soki pe makambo eza ya bien na ye pe nalobi ke non makambo oyo eza ya bien. C'est comme ça avec mama Etoiline, c'est comme ça avec moi. Nalobakango chaque jour. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Etoiline Inès TV. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino toujours et encore soki akoloba ezali nga mama Etoiline nakoya soki akoloba ezate en tout cas nako préféré nanga na vanda kimia na yaka toujours soki na monike awa ba dossier awa ba situation awa ba circonstances ezali yango bomona kanga na yelaka bino toujours et encore na lombangu. Lelo na ye na lombangu nyonso na ye pourquoi parce que makambo ezali ya moto ezali ya koinda ezali ya kobeba beba ezali yango bomoni nga mama Etoiline na ye penza epai na bino pona komeka koya kobeta lisolo pona komeka koya kosolola pona komeka koya kotia nyonso penza na poisa. Bandeko na nga lelo na ye na dossier ya Léa Ndaya toyebi biso nyonso comédienne na biso na kombo ya Léa Ndaya kande na lobaka ebela batu deja basepelaka na mama Léa ebela batu balingaka mama Léa ebela batu basepelaka surtout et encore na gentillesse na ye. Mama oyo aza mama moko azalaka très gentil, aza mama moko azalaka très social, aza mama moko asololaka. Léa Ndaya asololaka. Azalaka neti genre ya batu mosusu te o bazalaka ke mwa orgueil moko boezangi tina, mwa barando moko boezangi tina, mwa ba comportement moko ya vantard o ezata na mutu na makolo te. Léa Ndaya atikala kozala bongo. Léa Ndaya penza na kote na ye asololaka, ayebi pe ko traiter na baninga. Soki amoni ke non awa nanga ekosimba te en tout cas alongolaka makolo na ye. Soki amoni ke awa nanga ekosimba omona penza aye. C'est comme ça avec mama Léa. Lelo toye kolala awa toye bandeko nanga na sango ya pasi toye awa na sango ya mawa concernant surtout et encore comédienne na biso mama Léa Ndaya. Bandeko nanga kande boyebi avant na kota na mozindo ya dossier ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Voilà. Lelo na ye na dossier ya mama Léa Ndaya. Mama Léa Ndaya biso nyonso toyebi ke Léa Ndaya si abala. Aza mwasi ya libala. Léa Ndaya mobali na ye to mona biso nyonso ba vidéo.
oyo mobali ayaki kodotele mama Léa Ndaya. Ayaki kodotele ye après dot na bango tomonaki pe mariage civil na bango. Bien sûr, biso en tant que bana nzambe, c'est vraiment important tout ça la mariage religieux. Mais il dépendra toujours na batu o bazo balana. Soki bango moko de leur côté ba décider que non, il faut tout ça la religieux basali. Mais soki de leur côté ba moni que non biso religieux to kotikala ko sala ngote en tout cas ba ko forcer na bango pété. C'est comme ça. Mama Léa na mobali na ye basala na bango mariage civil. Na mariage civil na bango o basala biso nyonso tozaki ba témoin. Biso nyonso tomonaki, biso nyonso tolandaki, biso nyonso tozalaki wana na émission d'ailleurs na chaîne na biso bamakambo wana ezali nyonso tu ezali ya libala mama Léa. Bon, toyebi mo parcours ya Léa Ndaya. Parcours na ye eza que na kala mama Léa Ndaya abande obima na Batista. Biso nyonso toyebi comédien Batista. Toyebi ye bien. Bazaki mwasi na mobali. Eyaki kosala que ensemble babotaki na kobota mwana na bango. Mais quand nde boyebi ba réalité batu balinganaka. Mais soki bamoni ke bazotambola lisusu nzela moko te, c'est vraiment important batu baboyana. Mutu na mutu akende nzela na ye eza lisumu te. Tomona ya Gabi ayaki kosalela yango ba émission awa o emati ekiti Léa Ndaya Léa Ndaya mutu abotana Léa Ndaya eza Batista. Oui bien sûr biso nyonso tolanda émission wana. Alors bolingo na bango esimbaki lisusu te. Esimbaki lisusu te kande balobaka mwasi soki aboti maturité ebakisamaka. Mwasi soki penza aboti maturité ebotamaka. Mwasi azalaka neti mobali te. Eza na mibali oyo akoki kozala na ye aboti. Mais na mutu na ye ezaka kibo mwana oyo eza na kati. Tandis que soki mwasi aboti maturité ya makasi ebotamaka. Tango ye Léa Ndaya de son côté amonaki ke bolingo na ye na Batista ekomaki lisusu kosimba te. Yango tomona biso nyonso Léa Ndaya asi débarrassa aboya Batista. Ezate ke no Batista nde mutu aboya Léa Ndaya. Léa Ndaya mutu aboya Batista. Amonaki na ye ke no na sina boti bolingo ona bando satandre nango epai na mutu oyo eza lisusu te malamu mutu na mutu akende nzela na ye. Depuis mwana ya Léa azalaki soki na ba 2 mois baboyana. Léa Ndaya azalaki ye moko na bane o nyonso. Eza kutu na ba émission mosusu moi je me rappelle batu babenganga balobi mama Étoiline pourquoi okoti kosala émission te ke non papa Alena mama Léa Ndaya balana. Nga kutu na boyaki na lobaki na nga na boyi likambo. Alors mama Léa kovanda ye moko nde na ndenge ayaki kokutana na mobali na ye ya poto oyo ayaki kodotele ye basalaki mariage coutumier mariage civil na bango légalement marié. La famille mobali na ye aza na poto tomona biso nyonso mama Léa Ndaya akendaki ko visiter akendaki na poto akendaki ko visiter mobali na ye ti lelo nano akenda poto te po il faut mukanda bino moko boyebi il faut mukanda normalement mobali a déclaré Léa Ndaya pour que makambo nyonso esalema salema jusqu'à ce que bakopesa ye mukanda ale a rejoindre mobali. Na kilelo oyo kaka bandeko na nga toye kovanda ka boye mbala moko toye komona Batista ake kosala nini koposte Léa Ndaya na ba statut. Bolanda nanu photo oyo. Voilà, bauti komona photo ye wana Batista comédien akendai kosala nini koposte Léa Ndaya. A poste ye na intérêt nini, a poste ye na cadre nini. Toyebi biso nyonso ke non Léa Ndaya na mobali na ye Léa Ndaya aza mwasi libala. Léa Ndaya aza mwasi o babala. Léa Ndaya aza mwasi ya libala, je dis bien mwasi ya libala. Léa Ndaya. Siko ye na Batista okende koposte ye na cadre nini pe na sens nini.
Il y a de ces personnes au babengi mama étoiline balobi mama étoiline Lea Ndaya na Batista basi bazongana na bango bazalaka mwasi na mobali po soki mobali yo na mwasi wana bobimaka te bozalaka lisusu mwasi na mobali boko postana lisusu pona nini. Et surtout batu o balingana batu o babota bolingo na bango esilaka te bolingo na bango ezalaka kaka po fruit déjà ya mwana ezali bolingo wana ezalaka kaka. La famille na ye a pona ofinga mutu te me na ye a pona kosala mwa analyse na nga ka ndenge esengeli. Biso nyonso toyebi mama Lea Ndaya soki na communauté na biso tokoki koloba eza na basi o baza sérieuse. Lea Ndaya za parmi ba comédienne o baza sérieuse na mboka na biso. Oui, je le confirme et je l'affirme. Lea Ndaya azalaka sérieuse depuis kala. Lelo o bafingaka ba comédienne ebele kindumba. Bafingaka ba comédienne ebele babima bimana mibali. Mais na liste ya ba comédienne ya bandumba bokotikala kokuta kombo ya Lea Ndaya te. Kombo ya Lea Ndaya etikala kozala te. Lea Ndaya ata soki abimana mibali peut-être na kunzu o batu batikala koyeba te soki bokoloba ke ye pe abimana mibali o peut-être mibali o peut-être mokile kotikala koyeba te mobali moko o la plupart ya batu bayeba pona Lea Ndaya eza Batista. Pourquoi? Parce que babota na ye et aussi mutu ayaki kobimisa makambo wana c'est parce que c'était Yagabi. Yagabi ayaki kobimisango na se ya kanda. Pourquoi? Parce que comme hier réputation na ye ezalaka ya kobeba souwe na ye ezalaki pe réputation ya Lea e ya pe kobeba yango ezalaki souwe ya Yagabi yango ayaki kobimisa. Soki Batista ke lelo ko poster Lea Ndaya na kote na nga o nga na koloba nga mama étoiline mupanza nsango eloko nga na koloba bosusu na ndenge kaka ya collègue de service to mama ya bana na ya mwana na nga tokoti koloba bongo. Mais na ndenge Lea za boye ano 15 jours akotikala kozwa Batista aposte ye eza bongo. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Lea Ndaya na oyo biso nyonso toyebi ata soki mokili ekobandela lelo oyo je ne pense pas na ndenge biso toyebeli Lea Ndaya na ndenge nga o mama étoiline nazobetela bino lisolo na yebeli Lea Ndaya je ne pense pas que Lea Ndaya koti kozwa monopole un jour ya koyaka aposter Batista ata soki peut-être babalaki ete tomona biso nyonso Lea Ndaya ba o bazalaka na numéro na ye bayebi
Ye kutu ko poster ba collègue na ye ezalaka ka l'occasion anniversaire nda ko poster mutu mais l'occasion de rien atikala ko sala ngote bayebisaka biso toujours moni mobali soki mobali aza na mwasi eza na mibali mosusu bamonaka importance ya mwasi te aomona ete surtout soki ye nde azokonzaka makambo ye nde aza na mbongo kolia ya mwasi ezodepandaka na motoki na ye ye nde fo abimisaka alatisaka mwasi la plupart ya mibali balingaka komimona ke bango baleki bango nde bango la plupart ya mibali bazalaka bongo siko le jour o mwasi akolongwa na maboko na ye le jour o mwasi kaka kokoma na maboko ya mutu mosusu ne place ne bisika pe la plupart ya batu bayaka siko ko se rendre compte que non na perdre mutu ya malonga na perdre mutu ya malamu c'est comme ça soki Baptiste lelo akoya koposte ye aposte en tant que collègue mais nga na place na nga na koyoka soni mutu o tokabwana mutu o deja si abala mutu o azosala vie na ye ata soki tozwa bacollègue na koposte yo na ndenge nini surtout ke nayebi ke na communauté bato bayebaki relation na biso tozalaki mwasi na mobali toza na mwana mutu abongo boyebisanga na oposte na koyoka soni mais comme Baptiste ye moko de son côté aza na soni te biso tosala ni tostope ye tokostope ye te mais boya kofinga nde Léa te Léa aza genre ya basi o balingaka ba aventure te c'est une femme qui se respecte mama moko apesa respect na nzoto na ye apesa respect na kombo na ye apesa pe respect na kibomoto na ye Léa ndaya boko kokuta ye na ba futilité te Léa ndaya boko tikala kokuta ye na ba n'importe quoi te eza na ba comédienne mosusu basala kindumba biso nyonso tomona eza na batu mosusu mosusu toyokaka ta soni ya kosalela bango ba émission tellement basala kindumba ya bakasi tellement babima na mibali lelo abimi na lobi kuna basangisa mibali mais eza na batu mosusu oyo tolingaka ta kutu kobetela lisolo te mutu neti Léa ndaya aza mutu moko amipesa respect apesa nzoto na ye respect apesa kibomoto na ye valeur soki Baptiste aye koposte lelo Léa ndaya etali ye moko Léa ndaya aza mwasi ya libala Léa ndaya aza mwasi ya libala ti adesida kobalana na mobali na ye cela veut dire que bolingo eza ya mobali na ye pa ya Baptiste po soki ezalaki na bolingo ya Baptiste alingaki andima na baneyi oyo nyonso parce que je suis sûre et certaine que Baptiste abandeki kaka kolandalanda Léa Baptiste ti lelo abala te abandeki kaka kolandalanda Léa ake kote oyo alandi ye Léa ake kote kuna alandi ye Léa asali boye alandi ye mais soki ti lelo o Léa boya andima babala ye pa ya mobali aza na poto eza bashwa na ye ye moko penza aprefera ye moko andima na ye botika koya kofinga Léa ndaya azalaka mwasi ya ndumba te azalaka mwasi ya bisenga te azalaka mwasi ya barando te tia ye mosika penza na barando tia ye mosika na biloko ya salite wana penza kotikala kozwa Léa te aza mwasi moko amipesaka respect aza nango te akovanda na kwa na ye aza nango te akovanda na kwa na ye penza avandi na kona na ye ayebi ke o place nanga la famille s'il vous plaît boya kolinga kobebisa libala mama na biso Léa ndaya te botika mama na biso ya famille libota boya kobebisa libala na ye te toboyi bino bobandaka ka bongo papa Baptiste napesa yo ka message tikela biso mama Léa toboyi na biso makambo na yo ya kopostaka Léa ndaya parce que tango yo obandi koposte bongo yo moko yebi bino mibali bozalaka na ba incompréhension ya makasi toboyi na biso lelo tolobi ezala te ke non mama Léa ndaya yango wana asalaki boye yango wana mama Léa ndaya emataki ekitaki yango wana mama Léa ndaya asalaki boye toboyi koposte mwasi ya batu te nga ndenge naza boye napesa bino ka exemple na nga moko na okenda ta mosika le jour ka na bala bakamarade na nga nyonso bakolege na nga nyonso ya mibali nayebisa bango kake no bandeko na nga bolimbisi
nakomi mwasi ya libala. Nakomi ko dépendre na mobali. Soki mobali nanga andimi na solola na yo, gloire au Seigneur. Soki aboyi ye. C'est comme ça. Et c'est ça, nati lelo oyo, na yo totalisé 11 ans de mariage, il y a de ces personnes, déjà bazalaka, avant kutwa komela yo, avant abenga, azotuna, mama Étoiline, nakoki ko benga, est-ce que papa koki ko autoriser nga? C'est ça. S'il vous plaît, botike la biso mama Léa, aza mwasi ya libala. Aza penza mwasi ya libala, aza seliba shoote. Le anda aza mwasi ya libala, s'il vous plaît. Yango na yeko profiter pour na opesa pe conseil. Na bandeko nyonso balandaka mama Étoiline, surtout bino ya basi. Boyebi ke la plupart ya basi lelo, na mabala na bango mbutu ekomi kokota ya makasi. Pourquoi? Parce que bino basi, mosusu bokomi kolekisa. Je dois le dire. La plupart ya bino basi, mwasi o babala. Aza mwasi moko, il faut normalement obipesaka respect. Mwasi babala yo. Okoki kozalaka te ke oke na nzela okuta na mobali moko boye, tonton moko boye. Oh mama nazoluka ndaku. Pana biso kutu bandako banda omonana, mutu boye banite. Pesa nga numero kasi. Tango okomona mosusu obenga. Mwasi pe ya libala opesi numero epa ya mobali mosusu. Bokutani na mobali moko boye, soki tonton moko boye na wenze. Maman na sepeli na robe olati, mwasi na nga pe na lingi alata robe bo. Sombaki yango wapi? On a sombaki na boutique moko boye me, bayaka kosala ba livraison. Pesa nga numero kasi nga pe, yo pe opesi numero. Yango komi ko créer bino ba problème na banda kwa mabala. Mwasi ya libala panzaka numero te. Mwasi ya libala apanzaka numero te. Ngana kama kakutu koyeba komona ke na ba couple mosusu omona mobali aza na mot de passe o mwasi ayebaka te. Mwasi pe azalaka na mot de passe ya telefone na ye o mobali ayebaka te. Siko bozo sala ni na libala ngo. Parce que Bible ezoyebisaka biso 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1 na Bible. Soki bobalani bokomi eloko moko. Na mutu amemaka makambo o nyonso tokoma na eloko moko mingi ezalaka mwasi. Parce que yo mwasi soki deja okoti na ndako ya libala oyebi ke yanga nyonso kozala polele. Omona pe mobala ta ya mobala bande ekobomba. Aussi longtemps que komona ya yo oza polele. Ye pa kobando tia polele. Moi je me rappelle eza na couple moko basenga ki conseil pa nanga. Tango baza na fiançailles, mobali déjà ba camarade na ye ba betela lisolo ke kolakisaka mwasi salaire na yo nyonso te. Soki ba futi yo ata $50, $100, yo lakisaka mwasi soki eza let's say $100, lakisaka mwasi 50, soit 40, 60 nyonso ozui eza ya yo. Mobali pe azotambolaka bongo. Mwasi na ye pe ba camarade avant bala bazoyebisa ba mariage eza na ba réalité vaut mieux otindaka mbongo epai na bino mobali ayebaka te. Parce que lelo to lobi ekoya kobebela yo l'essentiel ozonge epai na bino. Obando tindela bango bakoyamba yo. Mwasi pe koti na ndako ya libala azosala bafutaka pe mwasi soki $100, mwasi pe alakisaka mobali 60, 40 pe abombaka. Donc na ndako wana mobali azobomba, mwasi pe kote na ye azobomba. Eye kosala ke makambo ezotambola lisusu bien na ndako. Ezosambolaka bien te. Ndako eza cher, kolia eza cher. Siko basangisa mbambongo wana na bango nyonso eza insuffisant. Mobali akomi siko kobimisa komona kabo soki mbongo ekokite abimisi mwa muke, mwasi pe abimisi kote na ye. Mwasi mobali akomi kotuna mwasi siko mbongo uti kobimisa ozozo kango wapi. Oh, kopi nanga moko nde apesa kinga. Oh boy yo pe ya yo bimisa ki yango wapi. Oh camarade nanga adefisa kinga. Mobali akomi tina niveau bandolo bakeno mwasi azotrompaka ye, mwasi azana mibali mosusu. Ekomaki somo na ndako ya libala. 2 ans de mariage. Bakomaki sur le point ya ko divorcer mutu na mutu akende nzela na ye. Metango ba kobenga mama Étoiline. Babenga kinga ezai ka ba abonné nanga. Ba abonné balobi mama Étoiline soki okoti likambo te. Biso tokabwani. Mutu kutu alela ezaki mwasi.
nde na ye kozwa mwasi na meki kosolola na mwasi na lobi lobaka verite nanga toyeba ndenge nini tokosunga nde mwasi akomi kobetela nga lisolo mobali nanga pe alisololi na mobali kuna mobali pe alobi nga bayebisaki nga boye mwasi bakabelaka ye mbongo nyonso te bomona bisika libala elingaki ekufa toye kovandisa bango mwasi loba mbongo bafutaka yo oyo yebisaki nga mobali pe loba mbongo oyo bafutaka yo la famille bakomi kolela pona nini parce que bozo kota na bandako ya libala camarade nanga lobaki mama abiso lobaki eza na ba mama mosusu ngana lobaka toujours tozalaka na makambo mosusu ya ndako ya libala vaut mieux obetela ngo mama na bino parce que mama na bino akotikala kolinga te ke libala na yo kufa mais eza na ba mama mosusu baza na kindoki mama mosusu azobalisa yo mais yo kende na ndako ya libala pour que obanda osalela ye mbongo une mère qui a un cœur aza mama o normalement obalisi mwana na yo lobi mwana kende osala vie na yo nga na si nasali yanga soki okose rappeler na nga oyebi ke nasali 3 mois mama na biso na lie yanga te tindelanga ata $20 et osala nga bien mais mama oyo azoyebisa mwana bando tindelanga mbongo mobali na yo atikala koyeba te oza mama ndenge ni bandeko nanga tomibatela s'il vous plaît ozokota na ndako ya libala la transparence soki ka moko atelemeli transparence yo kutu de ton côté oza na yo honnête oza na yo juste tu verras que na o mosusu azokamba yo akozala pe na transparence mais soki yo ya yo ozolinga kotia yango na mesa te olingi ka ya mobali ezala na mesa ekotikala kosimbaka te oza na ndako ya libala mwasi ya libala apanzaka numero na ye ya telefone te mwasi ya libala akabelaka bato numero ya telefone na ye te mwasi ya libala azalaka na bamot de passe te keno mobali na ye ayebi te il faut mobali na yo ayebaka mot de passe na yo ayebaka nani osololaka na ye binini osololaka po eza na basi mosusu bakreela mibali ma problème azokende akosala songi partout dans le monde aza na baaudio o alobaki boye asalaki boye mobali azotambolaka na nzela bato nyonso baobenga mobali wana mobali ya songi pourquoi parce que yo mwasi oza na niveau moko ya songi pas possible bobatelaka mibali s'il vous plaît parce que soki mobali aza na accès ya kontrolaka telefone eza makambo mosusu obanda obanga koloba oyebi ke mobali nanga soki amoni kaka awa nakufi soki kaka moni c'est fini pour moi ezalaka bongo s'il vous plaît tomibatela oza mwasi ya libala barelation na yo ya kala ezala mosika na yo lelo bamabala ebele ekufa likolo ya barelation ya kala obima na mobali moko boye babala yo osi obosana un jour mobali wana ye kokomela yo wana bokomi kosololaka na kunzu tokutana tosala boye ntango bosololaka mobali wana azozwaka baregistrement ya makambo nyonso boke kokutana tu azofilmaka un jour aye kotindela yo mobali na yo soki eza na bato oyo na se ya moi bazalaka na motema mabe mibali bazalaka na mitema mabe na kote ya bolingo soki mobali bobima na ye bokabwana surtout soki yo evi na ye bonga te ye atikala kobala te yo babali yo yeba ke mobali wana aza kutota mobali te ke non bokutani na nzela akompanye nga place kingandi yo wana kubanda kutu ndeni yo mwasi libala oke pe kwa akompanye ye tia yango na mutu kande na okendo kwa akompanye ye ne place nazo ya kobimisa libulu nanga c'est comme ça mibali ebele ba ex ebele ba boma mabala ya basi ebele to mibatela mutu soki bokabwana bosi bokabwana mutu na mutu asala vie na ye bokutani na nzela madame bonjour kaya musika bonjour leki attends soki ozalaki pressé te tia déjà na mutu ke non na komi pressé tia déjà na mutu ke non na komi pressé kasi tokosolola nini nga na yo ata soki tobotanga na yo tokosolola nini naza mwasi ya libala eza pasi penza ya makasi en tout cas courage na mama Leya Ndaya courage na semeki na biso international kotia makambo na mutu te biso toyeba mama Leya Ndaya azalaka mwasi ya ndumba te
azalaka mwasi ya bisalela te, azalaka mwasi te ke no yango wana bimaki na o yango wana mataki ya kitaki, azalaka na air wana te. Donc aza mwasi moko ti okuta ye mwasi moko ase respectaka penza makasi, aza mwasi moko oyo ayebi valeur na ye ya kibomwasi, aza mutu moko ayebi penza valeur na ye oyo tolobaka valeur na ye ya kibomwasi. Babilo mosusu ifo tolobaka, eza na basi mosusu oyo bayebaka valeur na bango te, batu neti bamama le ya ndaya baza batu moko ayebi valeur na ye du début jusqu'à la fin, ayebi ke oyo nakoki kosala oyo nakoki kosala te, wana penza le ya ndaya eza bongo. En tout cas la famille, s'il vous plaît, veuillez vous abonner massivement na chaîne Biso ya Étoiline Ines TV. Partagez les biso vidéo oyo, commentez les biso, nga na yebisaka bino toujours ko commenter, ko partager yango esalaka ke vidéo na biso etambolaka, etambola ekomela pe batu mosusu. Toyebi ke ba conseil oyo totu kopesa, il y a de ces personnes oh peut-être bazoleka na ba moment moko ya makasi, mais avec ce genre de conseils et yaka toujours kosunga. La plupart des gens m'appellent toujours pour nakoloba nanga mama Étoiline, merci beaucoup. Ba conseil na yo penza na zaki na situation o bando beta lisolo, mais tango na yo ka conseil na yo, en tout cas na joaki ba initiative tala lelo kutu makambo wana esila. C'est comme ça. Alors toza awa pona ko se sungana, toza awa pona ko kozala wana soki likambo ezali na communauté na biso toye tolobi, soki ya koloba ezali, soki ya koloba pe ezate tovandi na biso kimia eza bongo. Na yebisaka bino toujours ke soki matière ezate, nga ya bino mama Étoiline na ko préférer na nga na vanda kimia, na ko préférer na nga na vanda na bana na nga totalaka télévision. Mais soki bomoni nga na fongoli caméra, cela veut dire que makambo ya koloba ezali, ya kobetela sete ezali pe ya kosolola ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.